Ozokuta tala ngai. Nazo pekisa nazo lobe église nanga kotambola na tout. Bazo tine nanga bilamba batuna kataike. Tuna pe muninga te ndeti oya lobaki za soulier. Mais na koma awa ya onde bazo pepela mbi. Azalaka boye nanu na su moi cité. Mais si na sombi déjà biloko nyonso eza na ndako. Nazo luka kaka mbongo ota mobala kota ka boka na liputa so elela wapi. Nansele na minute soto me na Sébastien na Bibwa. Na minute yoka soto lomwe wana. Soto lomwe la toé na Ngwasaba. Yoka. Bienvenue sur Vérité Universelle TV ou les Big Boss Maître John Moté, ma mère Misha Kande na mesana kulubababi moi so boss aza boss Kande bozo mona ana simananga ba lumière wana donc ezo l'accès déjà makambo ya bien eza esika o tozali vraiment toza na kati vraiment ya imika na kati ya quartier vraiment matonge nde esika o toye toyo kanano ndeko na biso babengi na kombo ya pastoralité ya kanda abenga ki presse toya wana toyebite bilei nini oyo azolambela biso awa nde toye vraiment zaki na première édition na ye elekaki na commune vraiment ya Njili wana na espace ezali apocalypse ezali deuxième édition na ye yango biso presse tellement tozaka toujours présente pe biso en vérité universelle tellement tolingaka toujours tolingaka kotika ba fan na biso tolingaka toujours komimela no ba image oyo eza vraiment fraîche yango wana tozaki awa vraiment yango tokota na kati toyeba nini ezoleka kuna na sima bangelingelo bozomona oyo toyeba nini eza na sima nango wana à suivre. Malgré que nous sommes les amis, mais nous sommes la maison. Malgré que nous avons dit ça, la bête de Zolia. Malgré ça, la bête de l'estage, la bête de Zolia.
Notre frère, que Jean-Pierre Rapi Mavinga pour un travail bien spécifié. Dès que Azoya, on peut créer ma peau. C'est un jeune qui ne sait pas que j'aime beaucoup. Yes. Merci beaucoup. Donc, maintenant, orchestre, voilà, orchestre, il y a Franck Rodrigo qui est à Auckland, Irlande, Mazar Patron, il y a Studio, Multi-Studio. Merci beaucoup, mon frère, pour ça. Merci beaucoup la présence de Tabino Nyoso. C'est vrai, la Moni, la journaliste Basawa, l'artiste comédien Basawa, la famille Basawa. Donc, petit Makoko, on a vu son mot. Si quoi, Makambezo Banda. Makambezo Banda Sikoyo. C'est vrai, tu as dit que tu umeli Sikoyo, tu as sentir que vivre pasteur l'été à Kanda. Na affiche, tout le monde qui est na banderole a mis cercueil. Tomituni, pasteur a mis cercueil pour na nini. Message ni meza na carte. Est-ce que Bomituna est bien finai? Bomituna qui est? Donc, oui, ben, on awa. Les lots ko bomba te. Nazo kabino te. Les lots ko bomba te. Ça l'entrée na bango. Na kosenga to tere mato ya bango parce que baza l'honneur. Orchestre indécouvert monte. Nazo beta. C'est pour nous comme ça. Groupe réalité à Kanda. Le bete bango bako makasi. Groupe mauvais souvenir. Groupe mauvais souvenir. Et pastorité à Kanda. Et puis la cocotte en nini. Mauvais souvenir. Et pastorité à Kanda. Aïe aïe aïe. Mauvais souvenir. Yaya. Groupe mauvais souvenir. Oh là là, la Le groupe
Motema. Je pense que le spectacle commence déjà. Et cependant, bande Konangai, Nalingi Skona Benga, Pasteur Lité Akanda, Oaza leader et groupe O. C'est vrai, ça fait très mal. Le pasteur Lité Akanda, Azana Ndenge na ya côté là. Azana Ndenge na ya komone la makam. Azapa na ba révélation na yé. Cependant, nous appelons l'homme de Dieu, le pasteur Lité Akanda. Merci. Là, nous invitons Bishop Malachi à aller pendant le Sambo. Ce qui n'attend de nous que la panda, c'est qu'à faire l'ensemble. Yonde au permettre groupe Oyo et Botama. Mais loko tokamwe yo kamwete yo yebaki déjà uta ebande la mokili. Que groupe moko ko Botama kana kombo ya mauvais souvenir. Zambe ya Israël. C'est que likambo isali. Abandonner groupe Oyo na maboko na yo. Kolotika ete parcours ya groupe Oyo. Kobandana leader. Ti ba membre nyonso ya groupe. Basa na bon moko. Tika na kombo ya mauvais souvenir. Papa, Biblia eyebi singaboye. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu l'as condamné. Parce que groupe Oyo même évangile na yo. Mauvais souvenir. Essayez na ya landa yeba nini eza na kati ya mauvais souvenir.
Et mon gars bande kobaza na se na biso toza likolo yawe to kangi et des groupes oyo ezo pouvoir oyo pesanga yawe a fongoli bénédiction na groupe oyo tika et miracle mo président et ONG de Procan. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos invités d'honneur à la grande édition Lité Akanda 2 du 1er avril 2018. En effet, l'artiste et comédien héritier Madiadia Marcela alias Pasteur Lité Akanda a une vision. Sa vision est de pratiquer la comédie teintée de névosité. Une façon pour lui de dénoncer les antivaleurs et de veiller la conscience de ses interlocuteurs. Pour ce faire, l'artiste est inspiré du modèle d'un père de la famille qui réprimande les enfants pour leur redressement. A constaté que certains enseignements prêchés par les pasteurs sur des faits sociaux ne sont pas pris en compte par les fidèles dans leur vécu quotidien et il porte sa contribution au travers de son talent. Cela étant, après sa révélation en 2002 de la comédie communale dans la commune de Kibaseke, il a été orienté dans le groupe théâtral Le Bon Samaritain, dans lequel il a reçu des diplômes de mérite pour la fidélité et un trophée pour sa distinction. Actuellement, il est le président, comme nous venons de constater, l'initiateur du groupe Mauvais Souvenir. Que vive Lité Akanda 2, que vive le Beproca ONGT, que Dieu vous bénisse. Merci. En tout cas, merci beaucoup papa pour le soutien et artiste. Oui, Motoasuka Otoso Bengisawa et Zabande Konabiso Basaka groupe Mauvais Souvenir Payement na Nabilili. C'est la chaîne Wapicom. Mbote na biso, mbote lisusu, matisa mbote wana muke, mutu bobane kozela ye wasali nini, makambango eba, ebanda, ebeba, napanza, merci. Nazo papola, zala kalimbe, kometanga kandate. Merci, na remercier nous artistes et comédiens nyonso oyo baye ko kabula penza esengo nangai pe na remercier RTNC1 na remercier Wapicom na remercier bandeko nyonso surtout libota o balinganga makasi lisusu kolekeza libota ya internet nzambe apambola bino ba journaliste nyonso pe ba invité nyonso nzamba apambola bino makambo ngo eba merci Église na sepeli lisusu ndenge boye tokutani lelo kaka ndenge na solo bozongata deja na mo eloko bongisaki na koko zonga pamba te esengeli lelo na mela pe mwa mai na yo kaka ya muke wana na ebele wana pesa yango yambo ete nakota na mosindo ya likambo onga na ye kokabola na bino lelo oya koyoka tinga nepeto koyoka na tina solo babie tongo midi pe pourquoi bosana nga ningo bosana libela mama bota yo merci na ONG de Proca ah papa Kalo nzamba muna yo Kalo Kalonji papa ya Marco nzala kinya ya toke ne malembe. Merci. Kaka nenge na zoloba ngana ningaka na te na tongo na poko yoki soki ozoyoka te na kati église na nga koyaka te awa bomoni déjà affiche na memi nini
Yaya keba na papoli mingi maboko ele na kokoti so mobimba na kati politique la kinga mutungi seleki nanda bien lelo na zona bela nini na sepela ka soki na kene bembe ya ba chrétien ya ba Kristo lelo pesa mokola paki nzamba pambola ba chrétien nyoso Amen. C'est notre fête. Kasi mokolo totita bamokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna nde tozokali yano te liwa ekaka bakozwa. Merci. Tout le monde qui continue à minute on a mboka on a ko papolela ngo penza batu pige surtout l'église na ko quitter la yo kuna hein na ko beta batolo lengo na papolo na nyati yo na ko isi yo oko ta hôpital ozomo na menace Rodrigue Moke mwana ko buka mutu mbanga we avato kabwana landa bien donne la campagne de pour la séparation ya bolingo oto salaki na ngona ndeko nde saliete to lela poto ko mona na lisusu te mezana mukolo moko oyo tata bombeli biso esika bombeli biso to ko mona na me ya kokemu eza nini na sepeli na titi de ba chrétien nenge balela ka boyo kipe mwanze mbebeti muke balela ka kitoko na respect mezana bato ebele lelo ba bebisi kufa dana makambo ezoleka na bibembe yaya esi na yebisaki la joie kabelo nenga soki na kosomba kabelo kuna na mboka wana aluka compagnon batekaka munduki asomelanga munduki nde na kosilisa bino bokokamwa ngana kokota prison lelo mbeli eza wapi soki aza mutetela tala ndenge azobunga abosaniki mokristo yaya Papa na Marco yaya yaka kozongisa enveloppe ko makambo esalaka pasi yaya mutetela bosani kaza chrétien abosani kaza mo Kristo yaya mwana kati ya Kristo nga nazoboya ba bêtise dimanche uti koleka kati église ba nyonso bakoyi baka nazoluka grenade yaya bibembe ozomona eza trouble makasi na kati ya bibembe tango tozokende bibembe tozomona makambo ya ndenge na ndenge yaya chrétien soki aza mongala Shabani tata pambola yo merci Shabani yaya chrétien soki aza mongala chrétien kosakata bilamba abina mutakala na miso ya batu yaya ngana ba chrétien turo tokosila na mabe bazobunga emesali oyo tozokende tozomona makambo yaya okoyoka na pasi na motema mwana kolamona yo nasepeli makasi chéri ngape naza na problème ya choix Glody tata mona yo merci yaya Sarbati kombo ya mwana na ngape moko na kati ya groupe landa bien tokende na mosindo makambo yango groupe anaisi pe bazali awa aisi bazali awa bakomata kala te landa bien yaya tozomona makambo na bibembe na biso ya quartier merci mon frère nzamba pambola yo Esther nzamba mona yo merci na soutien kitoko Cynthia oyo mwana kasi na ngai
Tata mon ayo, ah, n'a voté en Mongani, il ne peut pas l'eximer comme un bon. Mais ça peut être très important. Il faut que y a solo, groupe chrétien qui est Tata mon ayo. Yaya, n'a ni pas témoigner, vous n'avez mis sur la tout. Tata mon salade, ça va y la photo. Arati na nenga ba ta poto etaliote. Merci mon frère, nzamba mon ayo. Ah! Ya pichu. Tata mon ayo. Nazo teya, toza la calme. On dirait que ça dans ses côtés. On dirait que ça dans ses côtés. Mon père spirituel. T'es n'a pas papa mon limo, boniko. La bini koba. De la foi. Yoka yaya. Ah, mon culé c'est na makambo belé. Kende na province Bandundu. Omo na makamu. Nzamba pa mola yo papa. Merci. Azo tiaka kamena zo kontete. Mais aussi la kéya. Kende na province Bandundu. Au monde, on a vu un chrétien. Est-ce que vous timez la yango? Vous timez la télé, on a dit? Yaya! Attends 3 ans, mon sang y'entame. Soka yoki yekolo on a bango lobi, eh? Oye za mutu wana yembite, oye za kaka malobande so bime kito? Maître fini!
mboma pamba poko so linganga mingi boye pona nini. Maître Zini. Nzamba pambola yo. Papa wazo sala mingi pona groupe ko. Yaya mo Kristo abungi. Mwana zo kama likambo makasi. Mo Kristo abungi. Yaya. Esana bande kona biso moko baso benga bango ba pomba. Yaya soki nzembu na bango ebandi na ebembe. Bino bakole bembe boki? Okima. Sambati, moi non yangai, mauvais souvenir. Tata pambola yo. Yaya, nzembo soke beti moki. Baba fle kopa, Milani kopa, machin debi. Yaya, mil bakwe. Na kama kanzembo eza na petit ya ndenge ni. Diglo tata pambola yo. Milinga jembe keyeso kaka nzembo ozomona oyo ezosala badega na zotuna yango nzembo eza na apeti ya ndenge nini na kon mama wiliki opesi nga lisusu apeti ya koteya makambo nazoloba na kosi tokei nango bobenga na bandaku papa kanga porte yebisa bango lobi bokozonga te lelo nuit de prière Patrick Dikamba ereka siti kangelanga porte wana yebisa ba sécurité na yo bakanga porte lelo mutu akon te soteni te yo leki wana mbam soteni mbele za wapi na michuba ko bravo mwana ah tata pambola yo na bana balingi musala yoka yaya bakrete ya bakongo mwana mobali moko mikolo pa sepelisi bango makasi tozobungisa bonzambe mukie soki toyoki nzembo ya mbo tokoko bungisa bonzambe te soki toyoki nzembo ya mboka ezalaka mpe kitoko ntango tozoyoka esalaka bien me nga nazokamwa na bakongo tala makambo ezoleka bakredi studio soara multi studio leka kuno filme merci natelemeli libala te napekisi mpe libala te nazolobela libala mpo mutu soki abota misuka nango esengeli ya ba nata kilembe nata bofre nokongidisanga papa yaya mutu moko abima mbango akuta bakomissionnaire botuna pri ya lupango ko kalokaloji Mokondi Frank commandant Frank asimeli sapato nazo konde ti mulunge hein yoka ndenge na toki tala ndenge na batu bazotina na bilamba batuna katai te tuna pe muninga te ndeti oya lobaki za soulier mais na koma awa ya ngonde bazo pepela mbi eza buti ya mai yango nazoyoka trouble makasi ekoti na kati ya mabala toko sila na mabelelo soko lakaki na ndaku te yebisa bango bakende koluka yo na bahôpital minene bakende na hôpital soki te pe 50 yo nini oyo bakende kolukaka yo 51 yaya na nanga bien libala ozomona libala eza na makambo ebele tala makambo ezoleka na libala awa balaki ye biso totindaki ye ntango nazolobela libala nazomona présentation mobala ye kose présente na famille ya moi biso mpe banoko toyambi tonga nzambi masolo eleki kito ntango nazolobela libala
nazomona coutumier wana mokolo bapesaka biloko ya liba landa makambo eza kitoko makasi ntango nazolobela libala nazomona église bango mpe bapa me ya kokambo eza nini awa obali ye biso totindi ye te totindaki yo te lokola mobala aza moto ya nzoto mikie mwasi aza moto ya nzoto minene na nsima ya kobota bana matate ko mbedi eza wapi na mibomako namoni dodani wana dodani ti lion yaya tango baboti bana mwasi ase développé mobala tikali moto ya nzoto mikie yaya bible ezoloba aimez-vous laisser les hommes linga moninga na yo lolengo milingaka na bolingo Jésus alobi atali agi na bolingo mpe agi ezalaka wana sa mama boteli yo ba mwa songisongi ekota moke na mateya esalaka mpe bien Macron Emmanuel Macron yaza président ya France tala mwana muki ake kobala mama oyo atangisa ye na wana za mama boteli yo ba nasepelaka na mwana oyo ya liboso mobima ya tata na oyo mwasi mobima ya mama na oyo misato azwa koko ya mwa oh yaya matate kota pana nini yeba représenter na misu ya ba aza mama ya bana na yo soki lelo na quartier bakoma kotonga mwasi na yo nani alukango papa pona nini esika oyo akine kobeta lisolo ntango matate koti na kati ya libala oleba pesa ye conseil ya malamu tunanga bazosalela ye nini tuna nini azokime le place ya bato bazalaki na posa bakota na ndako wana lokola bazwa chance te moyeba pesa conseil bakozo bakalingeli ye makayako basopi wili likolo bakati matongolo babwaki bakati le bakonga bapesi asali nini ye na nsima ya kolia oleba sukisa bango basili su saladi basaleli asali nini ye ntango asilisi saladi bapakoli ye fwe omoni ndenge na kiti boye eza tension ya bitu keba ba cameraman bazawa uza mutoki na boyi conseil tango asilisi kolia bapakoli ye fwe matate koti na liba moya soki na mama na bana mutu aboteli yo bana oya mobali ya liboso mobimba ya tata na ye oya mwasi mobimba ya mwana tuka mobimba yako nakata bosunganga na poison nazomenga ngo Patrick Dikamba Ereka City osana mwa poison ya mukie kuna te na yoki batangi kombo moko pe sepelisaka nga makasi yaya kobongwa neza mala yaya ngana tika masanga ndenge nini mukolo mususu na melina langwe yaya plazo na kenaki kotia mutu na lala ngana soka isana likolo ya musu tunanga nini na lala na wese likolo ya kwi eza malamu tu eza mabe oh
Église on a monde ba comité ti hein. Alléluia. Mathis amène à bien. Nazo courage amène à bien. Amen et Lisusu. Yaya. Navanya ou anazola de la binonios. Protocole sunganga na mabanga, tia mabanga awe belé. Naba na ko bete la bango ka partir awa. Oye wane ya mtu munene. Oye nzoto mikie wane. Oye wane ya mwa mwindu simba ye. Azome na semi. Maseba le loi yeta kimi lo samu. Na moni ndeti bakati makamambongo ngapenaka. Siko tozo sala boye. Awa nazo kita nazo ya tina table ya moko na mo. Bongisa mbongo ya suke lekiba mbongo nyoso. 100 francs. Nako kitila awa kuna te. Wane za barita papa zonga sima muki. Nanya sana 100 francs. Hey, na bandi ko bebisa. Na kanganya wa. Bolimbisa. Awa. Maître no lobi pesa nga mabanga ko. Mutu moko bima ya konfimba. Boma moto. La nanga bien. Bo pesa nga ba 100 francs ko. Bo pesa nga ba 100 francs na son motivation. Papa na ngina que nous ba 100 francs. Fula njela. Na ngina so ba 100 francs. Ba 100 francs wa etika la vie. Merci mama suka. Na sepela ka pesa ko pesa ta 1000. Na lobi 100 francs. Na lobi 100 francs. Na lobi 100 francs. Wana nani kuna songi pele kate. Esa na 100 francs wana. Wana sasa zo fungira nani. Merci. Bagisa. Bagisa mususu zo makakoro. Tamara Jires. Ya pacho panda. Ya plata na moni bawo. Kuna lisusu. Na ole kandeni. Ona bongo na sole. Merci. Papa na Marco. Papa na Marco. Mobali ya biomba. Embola loboko. Ya sembola loboko. Dodan. Dodan. Eloko yoso ko robia sate. Ezalaka ya mukiete. Dodan. Ya batumi bale ya moyo desa. Ndenge bozo sala boye mabe. Moye peto zonga ndaku. Papa kanga porte. Nazabe mutu nazana problème à choix. Lobite na kobalela nazo bongama. Mwana zala kaboye nanu na su moi cité. Mais si na sombi déjà biloko nyonso eza na ndako. Nazo luka kaka mbongo ota mobala kota kaboka na liputa soka kokina keko ba. Biloko nyonso ezali. Yaya bimisa na kemi. Yaya. Mikole uti koleka. Nazo sala boye na kati église. Soki na sakoli pona yo ane oye ko sila to ko bala. Yaya nazo sala boye poli lo banzambe yo ki sa masoni te. Soki kaka na moni edati wane koki na moko na ke ko bala yo na minute oyo basi ba komi 15 na ndako. Wapi? Mishoka bongo. C'est mes gestes. Koso na makolo teko. Presa. Couple oyo. Tena sauté na kene na couple oyo. Couple oyo na soko kanga motema te. Tata pambola. Oyo nani? Dala balege ready a miss baye ko na biso tia. Ya oyo bisobe. Mitis didio. Yé tozana awa carte de visite. Lalou. Professeur de la bière yeyo, bona nanga bien. Soki bozana tembe, bolo bozana tembe. Bozana tembe. Tala professeur de la bière. Yaya, na minute on a kingasani tozo mele la wat. Et pas si monikanda nsunga na nsunga. Dana, na minute yo, na kingabwa tozo mele la wat. To mele la bloc kadena point chaud. Lana bien, na minute yo, awa na victoire tozo mele la wat. Na kata matonge to na SMS de 20 stade. Soki bozana tembe, bo pesa kombo ba. Bo pesa kombo commune na bino. Pesa kombo commune ya biso esika tozo mele. Na sele na minute tozo mele la wat.
Nansele na minito tomela Sébastien na Bibwa. Na minute yoka soto longwe wana. Soto longwe la toena ngwasaba. Yoka. Na limete na minute tozomela wapi? Tomela na 360 na 7e mairie. Yoka ba komwa baba. Yoka. Yoka. Bino boka c'est ça le coup na zo lukaninga ko peka ye. Soki to silisi makambo baba to kela ba vexe bi. Soki a yekite boso yo kelema. La nanga bien. Na minute on a kimbate ke bazo mela wa. Na kimbate to mela les étoiles. E bango na monga fula na minute on bazo mela wa. Na monga fula to mela na Peniel. E bango na Ipen. Na Ipen to mela Metro Bar. Bango na monga fula. Na monga fula na Peniel. Bango na Kaluka. Na Kaluka to mela Cheko Kospimbali. Bango na Matadi Kibala. Na Matadi Kibala to mela na Retrouvaille. Bango na Malu. Na Malu to mela na zone 5. Bango na Kisangu. Na Kisangu to mela na Grand Libulu. Bango na Banzangungu. Na Banzangungu to mela Chendombas. Bango na Kazangungu. Na Kazangungu to mela na Renové. Bango na Matadi. Na Matadi to mela chez Tonto chez Toura. Bango na Gombe. Na Gombe na sela la VIP dans la Fiesta Club. Toi na Basilique donc voilà. Bango na Kitambo. Na Kitambo to mela na Kitambo ville pas. Na Kitambo to mela wapi? Na Kitambo ville pas fiston ça. Bango na Lufu. Na Lufu to mela na Ngwasuma. Bango na Porto. La France to mela na bord ezanga comme pas José Congo. Na Afrique d'ici. L'Afrique d'ici, tu as la Nayovi, j'ai dit Dieu chombo petit Jésus. Aïe aïe aïe. Bango na Luanda. La Luanda, tu as la Kiboko le club. C'est que le mois de la matière 7. Bango na Mikondo. Na Mikondo, na otolo pas si Monica na tunga mais appelle MBDD. Maluku. Na Maluku na zone 5, na ba bumbu. Na Bumbu. Na Bumbu to mela gratos na dal. Na Makala. Na Makala to mela na plus 207. Yo. Na Capella to mela na SP plus 36. Ouais, yango wana. Bango na Pedro Congo. Na Petro Congo to mela na des périodes pas José Baindam. La bandane, c'est tu es dans Molar, tu es là chez les boss. C'est tu es là-bas, tu es dans Métro Bar à Inga. C'est dans le mois, tu es dans Poudouville 3. On est dans Nchili. Bango na Nchili. Nanjili, place na Tombola, groupe Nangaï. C'est tu es là Kimbuta, tu es là Dodan. C'est dans le mois, tu es là Diagonal. C'est dans le Lembi, tu es là Saint-Thérèse à Pédi. Alléluia. Alléluia. Avant de faire verset biblique qui vont souvent nous embellir. Batei biso tomela tolam. Sommes-nous pas bêtises. Batei biso nini lelo na pa. Tomela vino. Ozoyoka kusoka. Bana nzamba haleluya. Amen. Baningina matakuna. Wapi sanfra etika laki. Merci. Merci tata. Eh maman. Nabosa. Papa kobi. Bino ne batu bozo pe musabiso Yaya. Yekola pe koyeba ba kombo ya l'église. Oyo eza na quartier na yo. Tanga kape ma commune ensemble. Soki batuni lelo na église bateyaki ni. Opesi pe fixe biblique et la discipline. Moi nazoka mo likamo makasi. Baba nyonso ya monde atie oyebi. Soki tolobi na minute on États-Unis bazomela wa. Na États-Unis domela plus de 143 chez Caleb Lola. Mbongo eza ya kokufa. On a tika zotika te. Na kabina domela eba Simon Louaou. Na kafufu biso nyonso tout. Na minzo na tindaki bango dans la loi na.
Bon, à ça, moi, Nangaba tombe la paille en goma la tianza. Yoka. Comme maman moulaïde. À ça, moi, outil pour yambaye soucika. Nana quand ma formation biblique. Dans un bout malé ma go chanter. Zamba go sungaye. A go chanter. N'a pas qu'à tout. Tombe la liso na liso. Bon, on a dit fellow. Là, nous toquons. Fais ça des sous. Ceux qui vont suivre, ingénieur. Bano yozomona. Awa yekoni kombo babal. Bikende bisonga. Ceux qui kanjemo ba pombe mbeti e beti. Wana siba melidia. Yaya. Tala buzoba omoni ngai. Ngana tia kana be exemple. Na la kisaka nyonso. Pobo mona mabele. Soki nzembo wana ebeti mama akufeli mwana boyokeli ema yaya bazokitisa mama liputa na miso abatu mama we aboti yo Bible ezoloba komona bolumbu mama na yo lakela mima siko biloko bongo mpona nini la lubongo na motema na miniti ona kingasani tozo sambela na église nini Uzomona ba bêtise na miniti yo na kingasani église nini na miniti ezo kumisa nzambe Simon Nkanda Naboma basala ba délivrance bako lelo bozomo lalu bongola mote lalu bongola mote lalu bongola mote na lobe ngomba la combien na lobe misatu 4 lalu bongola mote na lobe la combien Yaya Bible sur le banabiso parmi ma fruit à Saint-Esprit joie pesanaka nenge to yebo etozo sekezo contribuer na ça Yaya Robert atolo pa bando kangaki longi banda tongo Lalu kimia Lalu na lobi kimia bando kangaki longi awa na tolo zoso kabapota na lobaka boyi vima na soko ko vima na pasuka soko pasuka pastor ça le logo te pastor babengi ne yindi na matonge sambila mbangu na kende ko bongwa ne yaka malembe male loko lesa yambi Yesu na bomo na ye déjà kimie ko toko landele kaka na balosa moti ya gobi omoni nenge totangi bakomba be église akangami nzoka na miniti on a kingasani tozo sambela na église Jéred et pas ya pasteur Kapuku soko longwe wana oyena église les jours de pas ya pasteur Jéred. Merci mingi na bino nyonso ndai kolanda biso vraiment tokomo koma na biso na suka pembe na nga vraiment na pasteur Lité Akanda yende tozo clôturer na émission à lelo pasteur Lité Akanda tomonio na affiche na yo otaki tout d'abord cercueil elingo lobani
Merci. Cercueil wana soki tolobito banda ko interpréter yango eza na makambo ebele na kati. Soki otali affiche bi okomona cercueil na bimi nango na kati ya mai. Cercueil babimaka nango na kati ya mai te. C'est-à-dire nake ko bimisa bana na nzambe o nyonso basali ya nzambe bakundi bango le bakunda bango na zelu Bible lobi ete to utaki na mabele to kozonga na mabele me basali ya nzambe ebele bake kosimba bakisi bataximan ya makasi na mboka bazolia dibikolo ya nye mosala ya nzambe bapesi ye bakondition ozomona ololia makomi na nzambe yoke kolia nye biloko bongo eza kitoko te nde namonaki bazwi bana na nzambe bakundi bango na kati ya mai na libunga ndenge alobi te tankelite ya kana na kokotika makambo boye te nde namemaki cercueil bongo nazokende kobimisa bango na kati ya mai misusu babimi vivant misusu mpe babimi ya kokufa nde bao babimaki ya kokufa nake kokunda bango na zelu bazela jugement ti mokolo ya lisekwa na bango mpe bao bakufi te botambola siko na kobanga nzambe boyoka makambo na zoba po soko zoyoka te na kokunda osiko vivant na kati ya cercueil nake kotika yo soki wapi nde yango wana bomoni na memi cercueil c'est-à-dire cercueil wana eza na message ebele eza mpe na message mosusu na kati ya cercueil elakisaka elembo ya mawa Jésus le padre moto ayambo l'impérateur de la rumba Congo Naleano alobi boye na nzembu moko moteki cercueil atekaka na esengo azosepela mbongo ekoti na famille bana balia bavimba matama me mosombi ye asombaka ngo na mawa wana na nzembo ne ma meilleure chemise mpo nalandelaka nyonso soki ayembi mabe nayebisi te boza mpe baéducateur amasi okokoyemba mabe te aza mpe mwana mobali asutenanga makasi c'est-à-dire cercueil eza elembo ya mawa bato bakufeli bato bazolela sanduku eza pene esika ya pasi ndo omonaki bana groupe théâtral mauvais souvenir bakotaki na kolela c'est-à-dire elembo ya cercueil naza na badimension ebele na koko développe yango merci na Rodrigue Moke Vraiment mauvais souvenir. Groupe non, comment on mauvais souvenir? Pourquoi qu'un mauvais souvenir? Parce que makamwa mabeza mingi mauvais souvenir bakati ba mama na ba macheti babomi ba mama babomi bana mikie makamwa pasi eza mingi nde yango zomona mauvais souvenir c'est-à-dire pour yeba pe mauvais souvenir to pour vivre un mauvais souvenir faut ala envie soko za invité on veut un mauvais souvenir té on échappé biso mauvais souvenir c'est parce que si ko uta ozo un mauvais souvenir yango la ko sali groupe na yo opesa ngo kombo mauvais souvenir tondeni non eza pona bongo té il y a beaucoup de gens bazo kanisa bongo mais eza bongo té na mukuse na zoloba eza bongo té groupe théâtral mauvais souvenir eza groupe o eza éducateur eza baza ba éducateur ya mas baza bato bazo pesa message à bien pona libota na nzambe to tika ko kanisela makambo ebele oyo bozo kanisela groupe théâtral mauvais souvenir. OK pasteur lité akanda na simana yo na habité soki shiki to koyi kozumi na sima kuna na simana tozo mona affiche ozwi lion okangi catch lion na zanani. Merci beaucoup kokanga lion catch lion eza nyama ya makasi yende muto azokonza na bafrowe nyonso na ba place nyonso bazamba soki lion aza wana banyama nyonso baosani ni bazokim kokanga lion kati ezolakisa ke naza na force ya makasi soko meminga ata na zénith na kosalela yo plein soko meminga partout na beta na kosala oyo nyonso mobala salaka c'est-à-dire kokanga nyama wana eza ke force parce que lité ya kanda pona kote yango faut d'abord muta force c'est-à-dire botika ba interprétation ma bebe oza ko interpréter oza moi ça batu na koya ko banani baza ko interpréter komeka na okute ponde to bunda o comprendre te malembe zela to okende malembe na sima kuna na moni fulu batu na moni espace mene na moni bazamba engelo bani komba ba otala bitumba ndenge na obunda nde na kangi lion catch yo ko kanga lion catch yo ta mobali na yo ko kanga lion catch to e esika to fandi to moni pelouse oza lokwa zamba engelo bani. Merci beaucoup. Pelouse oyo eza elembo kitoko. Jésus-Christ ava kabola mbisi na lipa ayebisaki bango bavanda na matiti ya mobeso parce que balembaki. C'est-à-dire eloko nyonso eza message. Ko compliquer nga pe vite.
Pasteur était à Kanda, oh poilé. Vraiment. Vraiment, tu remontes que na sona suka, moi liloba oloba. Moi liloba oloba sur les amena moni pe a olati ba butch. Ba butch oyo elingi oloba nini. Po te bi ke loko nyonso za na signification nango. Olati butch oyo, ozui pantalon okati boye. Signification nango ezani. Butch ezelembo soulier te. Na bombi makolo eza soulier, mais soulier ya butch. Oh batu bazotindela kangai. O eza coupé, mulunge peza makasi na mboka toza na temps ya chaleur. Nde na sepela ki lelo na te ya libota na nzambe na coupé. Mabeni na sali. OK, merci. Tokomo na biso na suka, moi liloba oloba message ce que ezali a lancer na public kino o bazolanda yo. Merci beaucoup. Na pamboli bino lisusu makasi. Naza pena na posa na bino. Ba producteur, ba sponsor o nyonso bo soutenaka ba artiste na bino yeyo azo souffrir. C'est-à-dire na Congo po bandima yo foyo lakisa nanu oyo za nango ndenge Bible ezoloba po ba pambola yo fo lakisa nanu oyo za nango na laksi bino force na ngai force ya moi force o na za nango o nzamba pesi ngai tant que artiste humoriste tant que artiste comédien na yebi ke na bengi sina ngai bato ebele te o batia kombo na bengi saki ka le padre mutu moko ya yambo na bandeko na nga nyonso o tozalaki awa na bengisaki bango mais suite ya temps na bambula menace ba moya makasi toyeko banda retard menzamba sali bisongolu journée leki 565. OK, nga nazo clôturer après na rotikela au moi message o loba moi loba mi balé na ba fan na bato balingaka yo ba comprendre penza ki wana eza pasteur lité ya Kanda. Vraiment on a pe simbote na ba o nyonso balandaka nga na ba vrai nyonso tout o ya ngai hein wana isusu na moni isusu ba bibi mo kuka la parisienne. Vraiment na simbote na bi mo kuka la parisienne. Wana bosani souté babi Nathalie Kalonge maman bonheur maman ya Bilson Bilian Believe hein vraiment on appelle signon spambote escabo zali na bosante maman chérie maman biomba o ya faculté de la SAP on a lisusu na moni lisusu babi le big boss maître John motema ya mère Misha babi moi sa boss aza boss na peso pembote mingi babi mingi faut s'abonner na site internet au Vérité Universelle TV ou les big boss pour bozo ba news ya boye pasteur lité ya Kanda ngali na tikayo vraiment o la sabatuke wana yo moi pe bambote mais comment melande te vivra qui déjà événement et bandeliti souka suis tellement fatigué mutu mbongo bana Paris bana France États-Unis mobimba Italie kuna na mboka nyonso nzamba pambola bino na lingi bino mingi merci. Rabi Mavinga tomona ki ope awa ozaki bandana e bande pe to comme na suka impression na yo journée ngwe lekinde soir ngwe lekinde tes journées leki très bien eza mokolo ya Pâques lelo to célébrer Pâques to komisi nzambe na ba église ndi to yaki awa na imka to se défouler na cadre kaka ya pasteur lité ya Kanda asepelisi biso asekisi biso je pense qu'il no bomonu production esili mais bato ba okena ba onkate de balimba zalaka baseka kaka et genre artiste il faut te soutenir na mboka to meka ko soutenir de sorte que to meka ko bimsa su biloko oyo ba talent oyo za mboka na biso ya belé de moninga na zaka makama ba artiste surtout ba comédien na zanga ate Rabi Mavinga ozape artiste comédien onga na yebi banda kala soki ba o ba yebi te o ba yebi pe ba yebi sikoyo ba yebi na bango kando lobi wana Rabi Mavinga étant que artiste et comédien ndenge événement leki na ndenge bandi kona so ba prester à yo moni ndenge ni wana ça critique artistique ton appelle ça artistique critique artistique et zoango ebele mais d'abord événement leki bien son isaï kitoko l'orchestre beti bato babini et public et répondaki artiste azaki en communion na public na ye c'est-à-dire bazao kabula chaleur wana ça s'est très bien passé et en tant qu'artiste na moni pende quoi jouer je crois que to solana makamsu na mpandi pour que na 3e édition à Baksape makamsus mais franchement ça s'est très bien passé j'ai aimé et j'ai vraiment apprécié solana na pembeni et bon marambo yo linga bakisana poni lobaki on avant parce que ozaki parmi ba oyo ba benga ki presse ba ya Rabi ozaki na kadona ko ozaki parmi ba organisateurs. Organisateur c'est trop dur biso tozaka ba to tchaka moi coup de pouce na likambu. Omoni comme ça na saga émission na Wilo Longomba. Ni ce style la musique na ye pourquoi ko betape ni absinga bi artiste fois bimsa o ezakati na ye.
c'est-à-dire en tant qu'artiste na ngaki abimsa o ezakati na ye peut-être biso toko contribuer kana ba idée msusu komeka ko orienter makam msusu pour renforcer ça bien. OK, merci. Ouais, sous na moni Patrick Ngambe na moni abimi Patrick Ngambe na moni abimi ba benge kuna ça ba interview kuna vraiment c'est ça bien Dominique le mon homme Sakata solo fiston ba scène international FB international agence assis Diesel la London City na bosanité Fabrice Intégral le boss américain Didier Masuki mbala mande fois pembe na bosanité ma même Linzimba mama Likelemba merci patron na biso site communisation Maître John Maître John, je dis que master ba patron, de ba patron ba site tu nga master. Za master patron la biso te pa. Na komi master nelelo Maître John, master no ya sikaye yo. Maître John bisiko zali lo sako site kendel boso et ça makamba bien Maître John vraiment na komi master lelo. Tina be mission na no pomper au Maître John nebi osola. Na bosanité Serge Wechi bomongo esanga. Serge Wechi bomongo esanga mkolo zamba, esinga rabi mkolo na ana yo. Non, c'est pas pour la master patron. Na patron te soda mulongo. Babi Michel Lenvo, Babi Michel Lenvo, le grand saoudien Michel Lenvo, l'homme du moment. Babi est au sabouret. Babi joyeux anniversaire à bébé Didiston. Bébé Didiston, ma petite chérie. Babi permoté malangande yoana bébé Didiston joyeux anniversaire na yo. Merci mingi wana sona mon bozaki belé ya kolanda image o penza na biki esali bino ba bien. Esali bino penza ba biloko na ba ngebu na banzoto vraiment. On a sous na lina remercier sous ba o nyonso o ba ba na ko soutenir biso puis ba o nyonso tout balandara émission o tout sauf rien. Autant ba mona penza émission koti balinga ko zapete faut ka batala ngwa na moni sous ba bi madongo mala patron na motema ya fioti ngoma. Babi maman bonheur on est sous la moni soit RDC artiste babi RDC artiste babi honorable ba comédien surtout ba comédien babi bango pendant 2020 ba revoter na bango yo comme honorable na bango on a sous na bosanité sous vraiment bosé belé mingi na moni soit bien mo kuka la parisienne la fille à Bible Nathalie Kalonge maman bonheur babi maman mo vraiment babi moi si artiste comme moi c'est artiste musicien oyo alors moi soka bimi batunyo so ba respectaka parce que yebe assez respectaka bozé belé mingi na pesinyo so bambote mingi mingi kande na bisaka bino ba internet nyonso il faut bo s'abonner na site internet oyo Vérité Universelle TV ceux qui bo s'abonner nango et ça biso pe bien ceux qui peuvent s'abonner nango netinga Laetitia Meta immortel. On a pour bino pour na image ya kitoko boy on est na moni susu na sima ya caméra tozaki vraiment na chikito babi chikito babi mobala nzoto mikie mkoleza bo mona ngamo na simba caméra yemo penza o mimonza ndenga zalaka na moni su babi lead chef Papi le Congo babi notre superviseur na moni su babi mon cordon babi junior moabu babi moto moke bongo ebele ba na moni su papi na moni su bozé belé mingi tozé belé vraiment équipe eza vraiment complet moi na tanga ba kombo na bango nyonso eza te vraiment tokute na bino na prochaine édition.